papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ilatakanya yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamya ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais déci balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service. Bonsoir na ba mourir nyonso ba misana kolanda Irana Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irana Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama abino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwasa mebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate to bosani te kopesa porte parole na biso ya mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi biso to sepelaka mingi ndenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande abengaka Etazi Vita imana ya papa Trésor Chou et ça la kabiso bien. Merci la maman Bibi chez Mwanzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même Tobo Sanité Kopesa. Merci na vienanga Pochan Andel mon bangé na shipping na kati ya colonne là nazo rappeler bande kwa Bundesi olingo tinda carton na Congo Kinshasa topé na Angola contactez vient na biso Pochan Andel mon bangé na shipping ya topé si carton diamant et bunga kate balobi sérieux na musala neti na film Pochan Andel benga na plus 49 152 0 251 77 31 okozoe moko balobi number 1 unique na jarnae Pochan Andel mubange na shipping ba mourir tokendaka bongo tosalaka mo ba publicité pona kosunga communauté yo pe muto ozolanda mama Irene Masiandoki ba feti yango bonne année olingola taba super wax ya original ya kitoko toteka kana ba grand super contacter impératrice MK na kati ya Autriche impératrice MK teke la kabiso bilamba partout na monde siko zali soko benge na numéro oyo plus 43 67 64 53 216 9 na suka soko ima bebenga biso tokobongisa numéro impératrice MK ateka kabilamba na e partout azana kati ya Autriche mais loko tozoyebisa bandeko balanda biso partout ba congolais partout na monde tozana message ya kopesa pour impératrice MK ba pirater compte na ye impératrice MK te kakana messenger te ndeko na muto komelaka impératrice MK na nzela ya Facebook tika kokomate parce que impératrice MK asalelaka messenger te ceux qui osana poso sala commande na yo benga na numéro plus 43 67 64 53 21 69 okozo impératrice MK komela na nzela ya WhatsApp ekozala mie parce que mokileza mabe batu bakomi ko pirater ba compte batu ezo sala vraiment pasi tina ba YouTube ekomi pirater monta kota na YouTube no a pirater YouTube ezo sala vraiment mawa yango impératrice MK ndenge na yebisi bino ye asalelaka messenger te
kokomela ye pe na TikTok te na TikTok te ka commentaire soko ningo sala commande na yo benga na numéro poto luka kimia nzamba lola apambola bino ndenge bo comprendre maman Irène Masiando qui esala kabiso vraiment bien makasi. Voilà, merci na bande konyo soto bo sente ko yebisa bande ko ya Suisse bande ko ya Angola bangolais ke bozali ba feti yango bande ko ya Angola soko ningo tindela bande kono biloka kolia na Angola ko hésiter te tozi solution pa ya Sandra na kati ya Switzerland o futi mbongo awa bake kotika biloke pa na bino na Angola lokola madesu makala loso loko nyonso kosala commande makaya buba okende kotika ba feti yango tolesa bande ko esala ka bien benga Sandra na kati ya Switzerland na plus 41 79 19 70 638 okoza Sandra o futi mbongo awa na kinya bake ko livrer disons biloko na bino na Angola na bayro nyonso bozali stance bovandaka biloko ekokoma. Voilà, bande konanga tambo bima Irène alobi kaka na Angola te tosela Angola na Kinshasa bande ko ya Kinshasa bonane tolesa ba famille benga Eden Marché na lobi bien yo lingo benga batu na Angola benga na numéro na pesi ya Sandra na Suisse o ya Kinshasa benga Eden Marché azana kati ya Londres o futi mbongo awa ba feti yango boke kotika carton soso o makayabu eloko nyonso kosala commande po ba bokilo ba famille balia o sepelisa bango na ba feti ya bonane asali ba promotion ba prix ya kitoko ya bien ezakuna epai ya Eden Marché na kati ya Londres benga na plus 44 74 82 38 23 59 soko komi numéro mabe ko hésiter te benga kana numéro nga na komi na se na kobongisela parce que eza musala nanga nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance tokendaka bongo to beta lisolo parce que ya wili musheni le vrai code de papa social le code mboka ya wili musheni azozela ayoka lisolo na vie nanga titi Gracia Bundesbank banque balobi fifi tomo la japonaise mama na Irastine na kati ya Bundesiseke bientôt beta masolo ba murena ba murisi na meme bino eza vraiment mulai mingi te eza ndeko moko ya mwasi na kati ya France mama Irène beta lisolo tolandaka o mingi mama Irène ndengo beta ka masolo ndengo lobaka bolamu zoba mawezanga mama Irène eza vraiment bongo mais to banga nzambe eloko na eko beta lisolo mais pona ko yebisa mama tozala kamaele totika kopesa bali to bato mokili confiance plus kolega. Pourquoi mokili komi na masolo kaka mwasi mobali mwasi bana po biso ka wana to vivre nzamba lola apesa biso kimia na mitema parce que mokili komi na makambo ebele surtout comme na ba fin de l'année on nzambe nanga sunga sunga communauté na biso tozomona mingi na nzela TikTok tozomona donc to komi fatigué na ba problème mais nzamba lola atelemisa biso tozala kaka balongi mama Irène nazana passe na motema tension ezotungisanga makasi awa na kati ya France depuis na uti ya Angola nazosala 3 ans na kati ya France mama Irène nazana problème moko eza vraiment pasi mama Irène akoma kosambela pamba nazalaki mwasi moko na Angola ya koluka mbongo mera na bandaki penza koluka mbongo makasi nakenda kosoma biloko tina ba Namibie en tout cas na bande ko kende ba Brésil mera na luka kambongo nazalaki déjà na mwana moko na botaki ya muke ya mobali nazalaki kobokola nazalaki na leki nanga tozalaki na Angola kuna toza ba Congolais ya Kinshasa na bengisaka petite sœur so na sala ba navette nanga wana atika la kanaleki na mwana pardon mama Irène nzamba ya kosala nga grâce nazalaki kobokola mwana mobali azalaki te lokola ba sentaki nga na botaki mama Irène akokuta na mwana mobali moko azalaki divorcé asa divorcé ya bota bana mibale esika azalaka mama Irène problème ne sali pona benga obeta lisolo po pesa ba mama courage opesa biso makasi opesa biso conseil donc to lingana mo mbali wa mama Irène azaki pena bozui comme tel par rapport na nganga nazaki vraiment na moi ba vitesse ki na voyage ka déjà ndenge zalaka mama Irène na koma ko s'occuper la mobile wana kolati c'est à la propre pour bolingwe kota ki babi amour réciproque tout malgré toi zaki ne lo côté azaki moi germe na bande ko bongisi poto zala bien na bande pe ko kiper moi côté pe ya bana na moi ce n'est pas au moins bon bande ko mélanger pour na bana pour des fois au moins to vandi ba benge ko finga moi na zana ba kisa ko mete moi na zobela mais na bande ka ko couvrir biloko wana pona linga ki mobile to koma kinenda ko moko na Angola tozofanda ngai na ye na mwana na ngana petite sœur nanga na mona ki Angola ndenge koma ko kendela ngabite loko naza na mbongo na meka kokotisa visa toke na biso Brésil ba mourir bolanda lisolo bien toke ndenga na mobile nanga na mwana donc bani kokotisa ba visa mobile alobi te Brésil te tokotisa ka to senga visa ka ya Europe toke pardon visa par bala moko ka ya France toke de France OK tokotisa onde ona za na mina nga moko bo asala mamba voyage wana ndeka kezalaka po toke de France mama nga azaki na mbongo mobala eko proposer nga point to kotika na bana nanga mibale to le to keka na mwana nayo
mama Irène ndenge ezala kaka na sali makambo voyage na tiki leki na nga na bengisaki na Kinshasa o na mandeki kovanda na ndako mais na kotisi visa ya mobali na bana na emi bale na mwana na nga moko lokola tosenga voyage ya 5 personnes batata na bamama bolanda lisolo très bien boko comprendre pourquoi mama Irène aye kobeta lisolo na Irène Masendoki TV ntango nalobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga tozobeta masola solo tozobeta aubergine te tosela proverbe 19:20 po esunga yo nanga na suite ya vie bato balandaka biso babengaka lokola vie nanga jadon fumu ya Zélande balobi elateli nde ezoboma bango na kati ya Belgique baza bana di babebe vie jado fumu wumela voilà bamoure na bamoure ezalobi mama Irène ndenge tozovanda bongo mama Irène tokoti visa pe ewumelaki te bimi ntango visa ebimi olebima ya ngai na ya bana mama bapesi ye na bana ngai bapesi nga visa te na comprendre eloko yango te mera tala mokili ndenge ezalaka tozalaki na choix te mama Irène tozwa visa fo tosomba billet mobala akomi yo na moni tozelo kaka nga bi te tosali deja mwa dépense tosengi visa bapesi visa ya yo na bana meme ganke alobi na nga mpe na kozwa kotisa lisusu vomi mpo na kobatela mbongo ide na nga mama Irène bokende na bana lokola ovoyage na mwana na nga moko ya mobali wana mwana nga azalaki na age ya 12 ans oyo azalaki mwasi mobali oyo ya mwasi azalaki na 14 ans po azalaki mokolo na oyo ye mosusu azalaki na 10 ans azalaki mwana mokie na bi voyage na bana nyonso misato nga natikala kokotisa lokola nazala na voyageaka deja nazwaka na nga bavisa na kolanda bino kaka mpo nazalaki courageuse mama Irène naya kosomba babillet na mbongo na ngai bolanda lisolo très bien ya 4 personnes totikali nga na leki na nga na ndako mobali na bana bakei leki kuta komi koyimayima boyeba famille ndenge ezalaka mais bolingo moto ekomisaki nga aveugle mobali aya poto mobali akoma na France batata na bamama bolanda makambo mobali akoma na France en tout cas nayokaki mabe ya mobali te ke azwi mwasi to asali bêtise te mama Irène esali ke banda bango baya ntango bayaka na 2018 bayaki poto na bana nga natikalaki na ngola toye kokoma na période bamaladi oyo etungisaki mokili nga makambo ezalaki mwa mbilinga naye kozwa grâce ya koya poto na 2020 bolanda lisolo ndenge mokili ezokende sikoyo toza na 2023 yanga bike nazokende 3 ans na poto abi mama Irène ntango nakomi na poto nazwaki visa me ezwaki nga tan parce que komaki bacomplication ndenge eza boye maladi oyo ganke ngo mpa komaki sérieux te kocomplike mpa komaki mpe na bato ebele mais na mbambala nga kaka ti nazwaki mpe visa naye kolanda famille na France ntango nakomi na France nakuti bango deja si babwaka basalaka vi na bango me mokanda mpe nanu bazwi na bango te nga mpe na ye tokoti masolo ndenge ezala kaka lokola mwasi nabundabunda nazwa ata zemi ndenge nakuti barealité na mboka oyo po tovanda zemi mpe ezokota te mama Irène asali nyonso zemi ezokota te soki eza mpo na ekart banda na tika mwana tala mwana ntango bavoyageaki na 2018 wana mwana azalaki na age ya 12 ans lelo bopesa mwana aza na age nini mpo toya na 2023 bamoure na bamourezi bolanda mama Irène nazovanda na bana nakuti oyo mwasi mpe azotanga oyo yanga mpe azotanga oyo mpe mobali azotanga ntuka nakuti bana na sante bien mama Irène eloko nini epesi nga mpasi mpo na benga naza susu na mobali wana ndako moko te lisolo na nga eza mpenza mokuse mama Irène ntango na ye nakuti mwana na nga mobali aza na mwa sale comportement par rapport a bana mosusu sale comportement ndeni soki azoba na mobali na nga aza na autorité makasi epa papa na ye mama Irène na vantisaka bino bovivaka boye na mwana wana azosula na mobali vakab o mona nga zaneka bonga oh me mona zaki nga boye te tanga zaki mukeko kola na ye boya komi impoli teti et puis na kuti na ajo déjà ti ba looks eza nini papa hein yango za na tete sorti na photo na ba chapeau o te aweza poto comme maman na vie angola te aweza poto vie eza ko changer aza na impoli te bana poto bazalaka bongo wana mobali ngabi a papa bana poto bazalaka bon yo yene na 12 ans na 2018 azaki na l'autre na 2023 zana ajini ba mourir ba mourir yango mona poto ya ndenge ni aseli même pas 10 ans na poto mona poto ya wa pote ko lande te tike kaka bongo azana makambo zo na classe ko compliqué mobile nanga azwaka toujours part ya mwana nanga mais mwana ya mobile nanga ya mwaso ya kana 14 ans comme déjà grande fille ba mama musani ya mwana yokati des fois soka biminga papa zo bengo mona papa fois luka ke suko lande sika za pozongisi awanga oh wana fini ni wana oya mwasi to se comprendre très bien mama zala ka bon azana comportement ya kitoko te même ngane to yoka na su bien te wana mwana ya mobile nanga mama Irène tozovanda banda na yaki nazomona ndako kaka nazomona ndako ndi naze étouffé ondi ndako nsuba ya mbinga pa mbala ngondi l'esprit mabe ezali nazo comprendre te mama Irène eloko nini eko apprendre mokileza mabe na tuna mobile banda na tika ki ati lelo zo mwasi anga zo na mwasi te na zo mwasi pona sale nini
na ndenge tovandi na yo bolamu eleki ebele oza mwasi ya vi na nga na bande kozela kaka yo yanga bidie merci bongo yo nga binga na papa na ozwa mbali na sani ndeti nini oyebi nga vi na nga ezalaka koluka mbongo donc nga nazwa na nga na mwasi te jamais abi mais bando ya otouche mwasi te na poto basi bazongela abi pourquoi ozotia basi ya poto bazongela yo ozongela te oyebi mwasi no ya ndaku mesana na ye aza kaka ndenge mosusu basi ozomona basi ya poto bate bacompréhension na mibatela na yebeke mwasi na nga koya bolingo nga napesaka pana oyo oyebi yango te mama ira nakomi kozwa assurance par rapport ya maloba ndeko na nga tozwa assurance ka na maloba mokili esalama na liloba toloba teke mobali wana kosi mwasi akosi mobali te maloba yaya na nzela koyoka nde moto akolaka so bazoyeso bajete mebele oza mwasi na nga vi yo boye na boye yo mpe okóma na espoir moto akoso te moto azwa espoir na makolo aza te tozwaka espoir kaka na monoko moto alobi mato eyoki motema epesi confiance tokendaka bongo mama ira te maloba na mambo bolingo trop napesa mpe mwa confiance mama ira naza dessus nzoka mobali se ya poto azwa mwasi te mwasi abimaka ne ezali mwana na nga mama Irene naye kokuta mwana na nga na makambo ya mabe na vie abimaka na mobali na nga na ndenge ya nsima bamama bo comprendre tozobeta lisolo bana balandaka biso yango koto na ke nango na mwa bakodi bamoure na bamoureuse mama lobi mama Irene navanda mokolo mosusu na ndako nazomona ndako yango kaka bien kaka te na bindako eloko nini elekaka na kati awo oyo mwasi soki akoti na zwi mwaki me mobali soki akoti aza kaka akangi elongi mwana azalaka na esengo na nga te mwana nga na bota par rapport ya bana oyo kutu oyo nga na bokoli bana ya mobali oyo natindaki na poto mama Irene eya kosala mosu na vanda kaka boye kamaradi moko toyebanaki nde bandangola obi na nga na bima na ye nabengi mwana ya mwasi nalobi oza koteni abi na mama naza mosika te na ndako ngabi nalingaki na bima mpo nasomba mpe na loso abi mama kosomba loso te nga naza na camarade wana mwana mwasi abi naza na camarade na nga aza pembeni na biso aza na voiture parce que mwana mwasi ayaki na 14 ans sako mwa grande fille aza na mwa barelation ya bana mibali te ya balingani kaka bana basi na poto mosusu baza mpe mwa mikolo na ye baza na mwa bavoiture basungaka mpe biso papa aza na mokanda te aza mpe na voiture te nakende kosala bacourse na nga bana na misala na ya France na memaka na nga kadi nayebiselengaki na bima na kadi nasomba loso abi te mama kosomba te bima na yo nga na koya na loso koya erni mpo na lambi abi mama bima ndenge eza bakoya na bango mpe sikoyo te na papa ok nabengi mpe mobali nalobi nga na bimi nakepa camarade moko atunga okowumela nga bien tuka nayebi te banda na ye toosolaka na telefone eza première fois lobi na nga tokutana na ye nazokitaka na libula metro awa tokokutana wana nayebi te tokozwa combien de temps metike na wumela te loso ekoya mwana akoya nango bamurene bamourezi bolanda lokola nayebisaki mwana ya mobali nango aliboso mwasi loso biloko eza loso eza te na ndako bango balingaka loso mwana wana esika azalaki akomaki pressé po azala lese na bacourse na bacamarade na ye fo ya kosika na loso na ndako yebiki bakoyeba kozala na posa loso po mwana wana ntuka mama Irene aza mwana ya mobali na nga me na kotatola mabe mpo na ye te aza mwana mwasi me tose comprenaka na biso bien azalaka mwana moko alingaka kosala likambo ndenge olobeli parceke esika azalaki akomaki déranger lokola mama alobi na ye na loso soki natamboli na bacamarade peut-être na kokende retard mama osika vomi nake na loso avant natiki loso na ndako ebongo na ya nzoka mobali bazongaki na mwana na nga na kati ya ndako bamama bolanda bazosala lisano na bango po bazosala yango susu mingi te bandanga na ya mama Irene mwana ya mwasi mwana ya mobali nanga koti na kati ya ndako akuti papa na ye apanike biso otangi toza mpe na ndako ya monene te bebika ndako ya poto oza na mokanda te bacondition ndenge tovivre mama ye akuti mwana ya mobali lokola mwasi bocomprendre mobali nanga lokola mobali azosala makambo wana na mwana ya mobali nanga propre ya mwasi moto akende kokuta mwana komi traumatisé mwana tiki loso akiti na voiture abandi kolela camarade na tuni problème na bi c'est pas possible ya nini abi na camarade ne nakuti akokaki te abombi tabi nakuti petit frère nanga na papa na biso bazosala makambo tata na mama abi quoi abi oui camarade n'est pas congolaise abi benga mama abino mwana pa perdaki ne mention wana mwana benga diku mamuza wapi nakuti sedo mwana nkomi ne sedo ya mobali bolimbisa nakuti sedo na papa tala boye mama Irene ska zaki na krakaki na utiko kabwana camarade nanga ya même pas 4 minutes na jouer mention mama Irene na tambo lokola mutemba ko ipo ko tutanga na kufa na ya na ndako mama Irene tuna mbamba na kokoloba te mwana lobi abanda yango banda kala banda bayaka poto mwana zaka na 12 ans absence nanga mobala remplaçaka mwana nitu asala ngo kana papa na ete akoma ko sala ngona bato mususu asala ngona tata mususu mundibu mwana a maîtriser yango botala mwana yaki na 12 ans akoksi 13 ans na poto 14 ans 15 ans bolanda lisolo
poyaki na 2018 16 ans siko aza age 17 ans bamoure na bamoureuse mwana nakoma kopratike mosala wana mwana lobi moto abebisi eza papa banda bautaka ngola bayaka nde mobala bande koasiringa jetem chéri nazwa mwasi te wi azwa na ye mwasi te mwasi oyo azwa eza nde mwana na nga mama irani pesa conseil na bamama mama irani nazangi moya koyebisa ata famille na nga nakobanda ndenge ni po voyage neje na bana na famille na bima zoba natika leki na nga na fe voyage mobali na bana ne na mwana nga ka moko bazali koloba na nga kende nga kebo oyebi mibali te ntango akóma na poto mboko okóma te likolo ekweya kozwa ne mwasi mama irani nasali befort mpona landa mobali me bota eloko na ye kokutama nango yango basi nyonso basalelaka mibali bolamu na vie mpo na nini mibali bafutaka bango kaka mabe mama irani ne place asala mwana na nga kaka moko tisiko na ye france nazoluka mabota mama irani mabota eza te naza na age ya 43 ans nakomi kokende deja na kokola mabota eza te kaka lisu na nga moko wana mama Irene mpo na nini nazwaki ne mwasi mosusu te soki abayaki nga me pourkui ekoboma ngo eza abomi ngai mama Irene ata balobi limbisa moto bosana ya boye na okoka te mama Irene apreféraki na bima nabi na camarade dans il faut na bima na kende province nde natiki mwana na Paris natiki bango na Paris mama Irene na ina nga province nakangi mutema lokwa na landa ko na bimera na tanga akombo te abetaka masodi mera naza na shock okomona mutu suna nzela azoloba loba boyebita azoloba pona nini okomona mutu aza mama oyebite pourquoi aza mawa oyebi ndenga lalela kite ndeko nanga batapoto to zana ba problème botala likambo ndeko mwasi aye nango eza likambo yesengo te eza likambo ya pasi partager like s'abonner na Irene Masiandoki tozobeta masola solo ya confiance au mwasi apesi yo afuteli otike na bana no mibale na mwana ka moko pona nino salaki yango ata na mwana no yo bota ya mwasi te po déjà zaki na 14 ans pona salaki yango ata na propre mwana ya mukiete ya mobali mais osali yango na mwana ya mwasi dozo sala ngo avec conscience oyo aza yanga te fona baby sande yango esalaka pasi na biso ba mama tokoma lokola bazoba okoza na libala ozo souffrir oza na ba problème oza na poso divorcer soko tali kaka bana ermo monokiti balobi okokufa pona bana oui ozo tala vie ya bana ya na olobeloko mingi soso mobala tambola na bana te ka soso mwasi mutatambola na bana bo comprendre biso toza ba mama mutu mona zo souffrir na baotela bana baza mikie ya ozana bolingwa bana pozo mona ke selo na divorcer na su mobali mususu soki aye ko bima na bana na pote ki parasu te ke mwana zala mwasi tu mobali o tolobela mwana mobali na kazaki azali mwana mobali mama leona mwana obeda mwana mwasi bako mosala wa makambu moko to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt ça fait mal na midela ba papa boy azana kisite azape na ndoki te ma azande mutema mabi mais mutaza mutema be tina niveau oyo tokobenge ndoki parce que oyo ezaki ndoki basi batondi na France ya mideli nyonso ya mikie ya mwindu ya pembe France eza na ba catégorie ya basi nyonso kolunga pe na mibali papa pourquoi kosala ngo na mwasi musuto zwela no kutali kango na préféré zwela nga mbanda na préféré toboya na meko simba bana na ngai te likambo nyonso na viso ke simbi te batikaka na préféro kende ba murene ba mauvaise batu mingi bakoma komona soka divorcer ndenge za fin du monde te ya eza na bato musu na vie to okoma na bango tina suka ya chemin na biso te ekomama beaucoup de temps peut-être na circonstance mususu tango ozomona bambala suka ezokomela yo kokondanaka nzambe te moko malere musu ezalaka ba bonheur ya ba vie ya bato tango ozomona biloko aboye ndeko nanga koloba te ke na limbise na bomba ekobo asali na mwana oyo ezaki ndoki ila fala zwelo ta mbanda ya mwasi mususu libanda koyi kolimbisa ye elekaka ke mobala zune mbanda mwasi musu yoki pe otali na bomutu obite aza mutu akoisami na limbise na pese chance peut-être que lobi kuna kozongisa conscience mais oya sala mwana propre mwana na yo ndeko nanga ata soki olimbisi ya toza batu kaka ye moko esumasi ya mutu alimbisa pa bosala makambo batu nyonso ozolanda ngo olimbisa ndeko nanga bosa makambo asala yo te mais lokola mwana nzambe olimbisa kaka siko mobali asali mababoye na mwana no na kati ya ndako yebisanga olambi biloko tie na mesa olongoli bilamba bolali mama morale kozala bien te eza pasi bandeko mibali bozala mitema malamu
bande kwa mibali bozami te bakongolais bazobanga su makambo te nakazaki papa posa nango na moninga ne mobala azomona yango grave mais na lelo ekoma nango normal bazebele baza na bavie wana mpo toyebi te moto koyeba mpe tokokamwa topesi nzambe merci ndeko mwasi azosouffrir na kati ya fonte na province alandaka mama Iran libeta lisolo mpo na koyebisa bandeko confiance na motu te modele nalingelaki mwana mobali wana modele napeselaki confiance na négligaki memi propre famille na nga namona ekaka mobali entre tatikali kobala nga ata na Congo te tozalaki na espoir to voyager toya kobalana na poto mama Iran napesi ye confiance mais tala mabe ya salinga aza na France beta lisolo nzamba alola apambola ye abakisere ebele aya poto na mbongo nanga na bana ne atia ata un franc te kobanda na passeport visa senga mais nakomi na poto mama Iran lelo nga na mwana nanga tokabwani mwana liko sentir ngate mwana monto na yaki mwana zaki teti impoli mwana zomona lokola ngana yeko déranger mwana ngana boti ya mobali to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt nzamba pambola ba mourir ba mourir nyonso bandaka mama Irene bo partager ka masolo mama Irene to zala base ba prière tant eza mauvais bande konanga na zoe bisebino ata basali na nzambe tozo boya bango mais esumasi to goboya te to zaka kana posa prière na bomo na biso parce que toza na ba problème ndeko nanga wana yoki ya ser wana oyoki ya ngate ngape na yoki ya yote yepa yoki ya yote ndeko nanga mutu na mutu azana oya yeba mbala suka topesi nzambe merci kola pambola ba mourir nyonso bolandaka mama Irene bo s'abonner na Irene Masiendo ki TV la na komeka ko rappeler bandeko ya Irlande à propos ya vie na biso PDG Guy Bozam Tunga prêtre na kati ya Irlande ndeko lingo tinda mbongo na ngola na rapidité benga PDG Guy Bozam Tunga na plus 35 38 73 58 16 10 na suka pe nazo rappeler bandeko bozana ba carton ba frigo ba congélateur biloko nyonso PDG Guy Bozam Tunga solution pona bana Irlande mobimba olingo tinda ba carton angola benga PDG Guy Bozam na lombango parce que tozo kanga conteneur yazala kana rapidité ndeko nanga to pesa rabino 3 semaines biloko na bino ekokoma na kimia balobi bravo na PDG Guy Bozam Tunga musala ki toko viens nga umela PDG Guy Bozam Tunga unique na Jarno Mikolo azoningisa pe bundese balobi chez Emily Tunga eza sika wana te PDG Guy Bozam photo sola moi logo batu bazobenga pona adresse sika ekosala biso bien Emily Tunga petit c'est propre PDG Guy Bozam Tunga aza susune sika wana te tozo sika kitoko awa na kati Allemagne na ville ya Francfort tokosala pe moi anniversaire to souhaité te mais moi matanga pe moi place ezali chez Emily Tunga tokolia tokomela tokobina tokosepela babiba na Francfort sege bien makasi bobenga mama Irene to bozo adresse ya Emily Tunga ya sika po kala tete osa logo to bando tiango na bémission nzamba lola pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka oya bino ye identité ya bunde se beteli pro max moi cette tika masona YouTube na défaut ezala ranga ba boya ba sambwa balobi identité bunde Irene Masiendo ki 4 fois maman to ke ka bongo tokutani mbala sima soki mwana mutazongi tela na lobi bisous bye Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible.